FCC Congo Central ezali koyebisa na opinion nyonso que ba communicateur oyo bazoleka na kombo ya FCC Congo Central bazali ba communicateur ya FCCT. Tozali kaka na bureau moko oyo ezali regroupé na ba regroupement politique ya FCC Congo Central. Et biso nde to travaillaka en commun accord avec tous les fédéraux ya FCC Congo Central. Ba oyo nyonso bazoleka baza na mandat te. Po oleka oloba na kombo ya FCC, il faut d'abord ozala na autorisation ya permanence ya FCC. Ce qui oza na autorisation wana te, en tout cas ezo engagé FCC Congo Central te. Yango tozoyebisa na bandeko nyonso ba oyo bazokende à la contre ya idéologie ya FCC Congo Central, à partir d'aujourd'hui bakendaka na bakombo na bango moko et non ya FCC. Biso tozo reconnaître bango te, toyebi que tous les fédéraux baza simana biso to travaillaka ensemble na bango. Donc dès aujourd'hui ceux qui besoin de canal émission pour boloba n'importe quoi, boloba na kombo ya FCC TV, boloba na kombo ya bino moko. Biso FCC tozali structure moko oyo ezali bien organisé, tozana ba communicateur oyo baza officiel oyo balobaka na kombo ya FCC.